Yo lingi la yo so ki mon ameso. Ah, ki mon ameso za na tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Ah. Ça va. Mon côté jali elombe, nani kumba oyo, otuna ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bamboya awa. Koluka ngai nzambe. Ai kibangu na longi mokili, kembo ebele mikembo banda. Ai kibangu na longi mokili, oyanga bosepela elongo nanga. Ai kibangu na longi mokili, otinga mikumba na bino banda. Okomba tata mwana pe tata Simon Kimbangu Kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à toute maman Francis Kabalenda, la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamo pe naza bien, papa Simon Kimbangu Kiangani, nzambe mpungu kwa tulendo sa divinité yave, le maître des pays en profondeur, okundo liamai o bo mama na molili ko binsa yango polele azali ko batela. Le tout puissant, ma force tranquille. Donc naza ko sala ka mosala kaka ndenge na yebisaki bino kimona meso eza matata eza kobomba mutu te mutu na mutu aza na tango na ye nga pe na yaki na tango na nga eza pe na bato oyo baza koloba ke obombi bato mosusu nzoka nde kimona meso bombaka mutu te. Donc soko ozaki na kati naza na tina ya koprotéger yo te po ezali rôle moko eza vraiment matata. Alors na minute oyo tokomi na likambo ya papa Sirbens. Bobengela nga vie Terminator. Azwa kiti na avanda. Azoyeba teke mikolo eza koyinda nzamba aza na kanda. Kolo yeso aza kosambisa mokili na ye na babanière mosusu. Mais bazo comprendre te. Tolandaki mateya ya dimanche. Eza na parti onga na kotiela bino bokolanda yango. Na ba verset biblique oyo papa Simon Kimbangu Kiangani na pesaka ba pasteur. Ba pesaki siko papa Sirbens verset biblique na ya côté ya. Makambo ya lobelaki na kati. Na makambo ya salelaka ezo concorde. Papa Sirbens vie Terminator okomi na tango obima na mpoasa. Papa aza na niveau motema mabe. Ha, ayelaki commerce na lingomba o na niveau moko. Bolanda na mateya wana ngana obana koloba te mais boyebisa vie Terminator avanda na kiti tellement azwi ngulu ya camionnette mbola o basalaka ne ba partout camionnette mbola koyela ba fille ya TikTok ye ayeli ye bakimbangiste o mona ba bipwa katilize ne bango bakimbangiste bazoba wana ba yuma pesi ye na kati ya hotel na ye moko un pasteur aza na hotel nda chaka sikoyo voyou ya camionnette mbola nganga kisi wazalaka katier ayeko tinda ye aya ko répondre nga siko nga ba répondaka nga te soki ozo tinda mutu aya amisala ke atelemela nga place nde sikoyo mafute mataka tango ozo tinda mutu ya ko telemela nga de place nde sikoyo tango no pene kokina yela yo na décision. Alors tokotala ngana camionnette mbola nana aza na pouvoir po camionnette mbola aza bébé spirituel kotelema na ngati ata mokie te oyo ozotinda wana mpa na nga ana pouvoir te so bomona ke grave mpa na nga aza ke eloko te aza eloko te. Alors nazotia nanu mateya wana ye moko paster na biso vie Terminator. Teya oya teya ki dimanche. Na makambo nga na kolobela awa oya sa. Bolanda émission ona bokebi nyonso kimona meso eza matata. Bolanda kimona meso ya révérend pasteur Sirbens le Terminator. Comment le Terminator? Mingi pe boyebi yango boyebi film le Terminator. Boyebi film le Terminator oya sala. Suka nango. Bobomaka ete si on y a bien le Terminator pour la makambo ya salaka ils a tellement grave a mi pesa comme le Terminator a mon en danger donc quand le Terminator na suka na kufa kaka. Alors to kobanda na mateya na ye o ye moko ateyaki nde to kokota na dossier na ye
place nde boko comprendre que bato yo baza kosala na tata baya te po basala na tata na solo me bayaka nde po bayiba bayela mbongo mosolo lo yenge bato mabe boko comprendre makambo eza minene o vie o asali na lingomba oyo bobenga tous les kimbangistes balanda vérité oyo bobenga tous les kimbangistes balanda Rosie Christian po makambo eza minene aza kimbangiste te wana zo sala wana na église kimbangiste eza kaka a jouer rôle na ye makambo na obelaka tali yete aza na tina te azata na tina nango te ya jouer ka rôle na ye o tikali ah bon ye moko mona ngo o ya lobaka wana pa na ye je m'en fous to landa na nango et bon to continuer pour émission oyo po ba vérité oza tellement ebelé émission moko ko simba te zo senga na sala 3 épisodes mais bolanda na oyo to kota na mateya na eza presque 6 minutes moko boy na tie yango na tina otana zo kota na makambo avec le Terminator bo comprendre na mateya o bateyaka bo comprendre que bazaka 2 personnes mateya wana bateyaka eza place ba kota po bazo copie na bango ateyi mateya wana et puis ye ana tina ya mateya wana te asala makambo ne mususu ala ko détruire to landa na bokebi nyonso. Je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi l'essence de mes signes miraculeux. Ya solo bozo landa ngai pona intérêt ya molimo te me pona nzoto bolandi ngai te pona eloko ya molimo oyo nazali nango me bolandi ngai po ete boliaki mapa pe botondaki me bolandi ngai te po ete bocomprendre sens ya bilembo nasalaki makambo esi nasalaki. C'est-à-dire nkolo yesu atalisaki bango ke azali na nguya, il est capable de tout. En d'autres termes, donc, azali nzambe. Me bolandi ngai te pona kaka pona kobikisa milimo na bino. Yango aye kopesa bango conseil oyo pe papa Simon Kimbangu nga nazo pesa biso lelo na verset 27. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de la vie éternelle. Tala esika posa ya papa ezali pona biso bandimi kimbangisi. Lo yenge nyonso to komi nango lingombe zo ningana pona nini posa ya bonzoto. Posa ya ko gagner vie ya bonzoto. Menzoka nde mission to kotelaki na lingombe ezali yango te. To longwe na molongo na nzela ya solo to zalaki nango to komi na mission musu to kotelaki na lingomba. Le but de notre foi c'est le salut de nos âmes. Ntina tondimela pona kobikisa milimo na biso selon 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Tondimela kinzambe tata kimbango tata nzambe koso molimo sana tozwa libatis to mipesaka po milimo na biso ebika yango nkoliso alobi awa. Travailler non pas pour la nourriture qui se gâte mais pour la nourriture qui dure et qui est source de la vie éternelle. Tala bilei oyo tokoki kowela. C'est-à-dire liloba ya nzambe, maloba ya papa. Yango nkoliso meme tango batantaki ye na Matthieu 4, Luc 4, ezala Marc 4, la tentation de Jésus. Tango asali retraite na ya 40 jours 40 nuits, koliso ayebika komi na nzala. Plutôt Satan Lucifer papa lobiawa ayebike azana posa ya kolia, azana nzala. Ayaki komeka yeka na makambo azana ngo posa. Kasi nguya nyonso epesameli yo bongola mapa oyo ekoma plutôt bongola mabango ekoma mapa olia yoka réponse en koliso mwana mayele nzambe mwana na moto avivraka te kaka pona kwanga to pona lipa mais surtout pona liloba na nzambe po liloba na nzambe epesaka bomoi epesaka mapamboli soko zotosa liloba ya nzambe soko zotosa maloba ya papa ekopesa yo bomo ekopesa vie o nyonso za nango poso kozwa yango Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19
soki kondima na bino soki elike na bino epai ya nkolo ezali kaka mpo na nzoto oyo bozali bato na mawakati na bato banso. Si votre espérance en Christ n'est que pour cette vie terrestre, vous êtes les plus à se plaindre de tous les hommes. C'est-à-dire tondimela nzambe te mpo na lipa mpo na kolia komela kosomba mituka to nini to mapangu te. Wane koya soki kondima na yo ezali soki papa alingi kosunga yo akofongolo banzela okomona no pase te ekoya d'une manière automatique ndenge kolosa lobaki boluka liboso bokonza likolo maso matikali makopesa mela bino soki toluki nano bokonza nkam bokonza tata kimbangu oyo etikali ye moko fongola biso banzela akokota na motema ya moto kabela ye lupango kabela ye muka pesa ye mbongo okomona pe banzela ezofonga bato bazokabela yo o satandaki te obi apesi yo pe mosala moto azwi yo na mosala na nzela ya papa oganye oyo ozali ekoluka me lelo nini ezali komonana moto nyonso akoluka aganye vi azwa mbongo azwa mapango azwa bamituka azwa nini parfois detriment ya nzambe mokolo gomba ebiloko wana ezosepelisa papa te yango tokomi na bamontage balukuta oyo kuna longwa nga na kota obie moto na nga kandida na nga aleka po ete nabanda kozwa nsima na ye yango tozomona bitumba nyonso na kati ya lingomba mpo na makambo nkolo yesu alobaki bozolanda ngai te mpo na basigne oyo ya miracle nga nasali me bozolanda ngai mpo boliaki mpe botondaki biso nyonso tokanisa po meme na nkolo yesu bato ya ndenge wana bazalaki tomoni preuve bato balandi lokola asalaki miracle ya 5000 personnes bale mpo na mapa kaka mitana bambisi mibale bakomi koluka ye ntango bamoni ete bakoti na bamasuwa balandi ye esika ye azali ese balandaki ye mpo na kobikisa milimo na bango wana balandaki mpo na intere ya bonzoto papa alingi biso tozala bongo te bamosusu bazala kolanda ye mpo ete bakanga ye mitifu bakende kofunda na leta moto na moto mpo na curiosité asala miracle na tala c'est-à-dire moto na moto na kati ya lingomba tokotaki moto na moto amiyebi na motema na ye baye bakotaki mpo na kobikisa milimo na bango batikali moke ebele tokomi na bonzoto yango tozo kobundana kobwakela na bamaladi bamakambo ndenge na ndenge nyonso wana mpo na bonzoto papa alobi totika yango biso nyonso tokoma na susi moko ya kolanda ye mpo na kobikisa milimo na biso tolanda papa te mpo na kotala papa asali nini ndenge toyokaki ye kuna bato bazoloba ke papa koti na ndako papa azobela yango asalaki démonstration banani bayebisaki bato wana sika biso bakembangi tofani na nkama me papa conseil direct alimbolaka biso papa aza na charge ebele biso bato tozwaka parfois chance akokota kuna tozomona ndenge azoyamba bato parfois tina 0h 23h mokolo mosusu ayamba biso na 23h metango yo moni papa libanda te azobela papa boye banani bayebisaki bato wana po papa asala reaction wana si biso bakembangi tofani na nkama omoni ese oyaki mpo na kobikisa molimo na yo donc toyaki mpo na mission wana kotala papa alobini oyo nyonso tozomona bareseau sociaux bato bazosala bamission kokritike kokondane si biso bato tozopesa bango matière donc mutu na moto azosala mission ayelaki na kati ya lingomba yango papa alobi soki oyaki na mission ya mabe peut-être oyebaki te obie batindaki yo kotinda me ndenge okomi na nkamba ndenge okoti na eglise kembangisi bongwana tokota mpo na nzoto te siko tokota mpo na kobikisa milimo na biso ndenge nkolo yesu alobaki. Voilà, bolani mateya le terminator hey révérend Sylvain Swelengi na mateya oyo atei eza na eloko moko te oyo asalelaka oyo atei oyo donc soki totali bien na ntango ya kala ye mpe azalaki na kati ya bato oyo bayelaka kolia yango osalela ti sikoyo bayelaka kolia bayelaka bomengo donc bayelaka wolo mpe palata yango bayela nzambe te aza na ntina ya nzambe te. Révérend Sylvain aza rose chrétien aza moto ya rose croix makambo wana eyaka koyeba na ndenge nini na njili bisika oyo bayaka koreve makambo na ye ntango akomaka paster na njili ndenge azalaki paster na ndako na ye azalaki na bato badai kobongisa ndako bana oyo bayaka bandimi oyo bazalaka wana baprotocole
baza kolandela ndako ya pasteur babongisaka bakipaka yango mais azaki na chambre moko adolinga bakota te yo oza pasteur okozala na secret na ndako ya papa na bagarçon de chambre bazali mais ye chambre moko bato bakotaka yango te epesaki pito pale na njili makelele ekomaki koyoka na matoi ya bato oh comment un pasteur mais na ndako na ye aza na chambre moko bato bakotaka te bokosimba kutu chambre wana te ti makambo yo koyebana ke aza moto a Rose Croix magicien aza na temple na ye na kati ya chambre oyo asalelaka bato makambo bato bayaka epai na ye akoma lokwa demi-die moko boye na bandenge na ye apesaka bato makambo aza grand magicien oyo azalaka deja na temple na ndako wana eyebanaki mais tellement na bapouvoir na kindoki na ye ya magie na bango akisi na bango adominaki bato ebele nani akoloba moto akoloba moya azala na ye eza te mais sino te epanzanaki bato bayebaki yango tata na biso oyo bozomona oyo pasteur oyo bozomona oyo so bozomona makambo ebanzi kobima boye ntango na ye nde yakimona meso ekoti na Kinshasa ntango aye kokoma représentant na Kinshasa ndako na ye wana libera yango te mpo ezalaki na temple na ye na kati atikali kolibere ndako wana te epui nani akoloba na ye oyo akoyokela atikali kolibere ndako wana te mpo eza na temple na ye na kati ntango aye kokoma na centre akomi représentant na Kinshasa eza lokwa ba Daniel Bumbasi po yazo représenter église kimbangiste na Kinshasa azui poste na ba poste wana bandeko na ngai bolanda nga na bokebi na ba poste oyo azwaki po mutu azwa poste neti mwana mobali po bapesa ye poste po akoma neti pasteur akoma mpe na rôle ya kirévérend akoma mpe na rôle ya longi baposte wana nyonso ou secrétaire ou caissier barole ebele ezaka na kati église po ozwa poste na kati église il faut pesa ye pourcentage bapasteur nyonso bazwa baposte na ntango na ye bapesaki pourcentage ya 30%. yango bomona mateya na ye alobi bato mosusu baza kotia bato na baposte mpo bazwaka bapourcentage ezalaka ye moko mpe asala yango azwaka 30% na bato atia na ntango ye azorenie na Kinshasa na bamama oyo ye atia na baposte bato apesa baposte asiba bango bomoni moto na oloba bino le terminator ye asilisa bato na ndenge ajete bamama nyonso oyo apesa baposte bamama pasteur banani mwasi mpo ozwa poste il faut asiba yo mobali mpo ozwa poste ya 30%. boyokani oza d'accord ozwi poste papa wana aza na problème ya se lokola ekoloka bamama na biso elingo baka bapasteur wana baniokwami na maboko na ye okozwa poste te sans asiba yo vie terminateur bozoyoka aza grave ntango azwi baposte na église kimbangiste commerce na ye koye makasi mpo na njili deja aza kosala bacommerce ya somo na lingomba ateyaka makambo ateyaka yango te yasalelaka bino soki bokolanda bokoyoka wana etali bino me ye aza na ntina ya mateya wana te Rose Croix bazalaka ndenge nini bakotaka na baeglise nyonso kaka nde bazalaka na batemple na bango me bakotaka na baeglise nyonso église oyo alingi akokota akoya mpe pasteur akoteya bino kaka na idéologie église wana me ye ayebi oyo azozwa na se ye aza koteya bino me oyo eza na se boyebi te epuis bato oyo Rose Croix bamagicien wana bomonaka eza na message oyo papa Diangende apesaka biso na ntango ya kala nalobelaki yango ya mindele wana bao batambwisaka mokili bamoni ke makambo eningana baza koluka na mokili bayebake nini ezoningisa makambo na biso totambola bien te baluka baye kodécouvrir nkamba nde batiaka place ya poste na bango na Brazzaville
nde batiaka siège na bango na Brazzaville bakotisa bato na église kimbangiste bamagicien baza ebele mpona balandela batambusamaka ndenge nini babanda kobebisa soko ye mpe révérence Urbens aza na rôle wana rôle na ye eza ya nini ya kobebisa ya kosala makambo na nko mpona kopesa nzambe kanda mpona kokimisa pouvoir ya nzambe oyo toza nango bakosala makambo na nko bakosala kindumba baza kosiba basi meme na kati ya nkamba baza kosiba basi baza koyiba bambongo baza kosala makambo na nko mpo nzambe ayoka kanda pouvoir oyo ayeli biso ekima esali nini ekende yango nde barole na bango yango basalaka makambo na nko vieux Urbens le terminator asala makambo na nko l'église kimbangiste aza na mawa ya moto te ni pasteur ana mawa na yo te oye aza nganga ana bureau na ye le démon aza na bureau magicien asangisanaki ndoki na ye ya bandundu asangisa na bakisi ya bandundu tu asangisa donc ala na tina église kimbangiste te ya ela commerce asala makambo na ye a détruire nzamba yo kakanda to perdre ka likambo toza na yango soki atei tango kosilisa ake kosala benkatation na ye donc aza na tina ya mateya wana te ye mpo na ye eza publicité na ye ayebana na mokili bayeba monaka ye yango ye alobi ke tango papa mataka na chair alobaka bango bapaster na se mote balobaka papa benganga naleka aleka aya koteya mpona nini azwaka succès ye ozwa succès kombo na ezokende aza koyebana partout na se na ye mpe makambo na eza koavance mpo bango barose christien wana bazalaka na ba église teke église ya Rose Croix ezaka penzaka bakotaka nde bango oyo basalela mi bakotaka na baéglise ya bato bakoto surtout na nkamba deja baya tala ebele aza ye moko te baza na kati sikota bapesi ye mpe na poste na kini ako nzambe mpe aza kaka nde boyokaka kiula akotanda mpe na lolemo na ye banzinzi ye bangungi ye bokoya kokangama wana bozolanda solo wana metango akokanga siko munoko bino nyonso bozalaki wana bokangani bokufi na barosi christien na banani oyo bandoki banani azwa bango nyonso andima bango boya mutu moko te boya kosala posa na bino sikoyo me bokoka mpe ndenge boyeba tinda bino bokweyisa lingomba yango bolonga fo bozala makasi bolonga bokoma ntina suka so bokoki te kimona meso ekanga bino après avoir kimona meso oyo koya nsima boyebi yango te tokomi na suka ya likambo kono oso aza kosambisa mokili me bozo comprendre te vieux Urbens akomi représentant na ville ya Kinshasa place sikoyo eyindi bomonaki succès boyeba succès na ye ezalaka bakisi na ye succès kombo na ye ekendaki makasi etango azwi baposte wana asali badega na nini vieux Urbens ndenge sikoyo bantintani bambongwa bamize makambo ya ndenge na ndenge misala na nkamba ntango eza kosalama ye place azolaki profit na ye eza nini atongi 2 hôtels na Kasavubu aza na bahotel mibale na Njili mpe aza deja na hotel moko aza na 3 kenkeleri moko ekangama na badepo ya Congo Fitir wana siko etekaka mabende na batole moko mosusu ezoteka baaccessoire ya kenkeleri boyi baaccessoire non baprise basinga courant babiloko ya ndenge na ndenge na kati mosusu etekaka basima baplâtre na bacouleur tous les 3 wana aza nango atongi na 2 hôtels mosusu eza na Njili 3e asali dispensaire na makala le destin bisika balongolaka ba 6e kuta azaka na problème déjà bafundaka ye mutu moko akufaka na hôpital na ye wana kosala biloko wana nyonso eza problème te biloko wana sala yango
ba bien privé na yo ou boteka ki lopango moko boye ndoko ko sala ofungoli ba biloko na yo mais vesi benza ya ne loko tenda uta mboka aya na Kinshasa aya kana ba kisi na ye ti ayeko se retrouver na église Kimbangiste akomi ko zo ba poste nanda akoma ki na niveau nda akomeli ba mabende basima oyo eza kotonga nkamba yango tongi ba hotel na ye tango akomi pena représentant na ville ya Kinshasa atali pena tango yango pena na lia o pena ko se retrouver ndo afungoli ba maison wana nyonso vieux Sylvain sa fungola ba maison na ye wana le Terminator a signé contrat na Congo Fiti ba kotela kai mabende afungoli ba maison atie batol atie biloko ndamu mais presque oyo ya cheke ebele ezaki ba biloko eza lingomba atie ba biloko ya lingomba na kati ya ba maison na ye tangu toza na moment ya kotonga musée na biso wana inauguration ya rata pendant 3 fois et si la raté pona nini pona ye soki basombi basima bomona pena ke ba ben mituka minene ezokende nkamba basima mabende biloko ndenge na ndenge ye abelelaka ba pasteur nyonso ya Kinshasa na tango akala batu bayebi ba pasteur nyonso ya Kinshasa papa lobito somba batol ya marque boye mais boyebi dépôt boyebi kenkeleri basima mabende babiloko nyonso ayebisaka bango bokende kosomba na dépôt na et puis bazoya déjà epa na ye bayeko koma nga pasteur intel na kosomba 150 tol o 3000 tol nga pasteur intel na kozo donc batu nyonso ba paroisse ba pasteur intel bakenda ka pesa azwaka mbongo epa na bango ale bango bakende kozwa kaka na ba maison na ye ba kenkeleri na ye bakende kozwa ta ba kozwa bayeko leka nango na défilé batoli biloko nyonso tubanda koleka nango na défilé na reine na ye e banda kosoba bana maison na ye et tango kosoba bana maison na ye batie nyonso na mituka il faut kende wapi direction Kamba mais banda ke direction Kamba te boye banda kende wapi e banda ko kende na Makanza na kati ya lupango ya mondimi église Kimbangiste na koya na dossier na yo po ba remorque ya minene bino bomoni kezo kende Nkamba mais banda ke Nkamba te zo kende na Makanza na entrée ya paroisse ya Niangara Bakimbangiste belé bayebi makambo na lo ba Bakimbangiste ya Niangara baza awa ba obalandaka nga bayebi ba remorque minene bakokoma na kati ya lopango wana bakitisi biloko nyonso na kati ta bakitsango na kati bazwi bake otiana ba dépôt na ye wana eza clique moko do azaki na batu na ye batu ebele baza na dossier oyo batravaillaka na ye l'église Kimbangiste bomona lingombe ezotongama na malembe ezotongama bien te mafia likolo ya mafia ya somo yango bomona ke banda esilaka te mafia leki aza siko na batu na ye ebele oyo batravaillaka na ye bakoti yango na sikoyo na kati sikoyo ya bakenkeleri na ye ezongi ntango akozonga kuna lobi aye kobelela papa sengi boye batoli ya marque boye bokele na kenkeleri boyebi ba dépôt asengi biloko bake kosomba kuna epa na ye ntango bakende kosomba eye ntango koya wana bomona parfois bokozala na 100% ya biloko mais 10% ekende Nkamba 90% ezongi epa na ye soko ezaka na bapaster mibale oyo akokaki komanipule te pasteur ya Bukama na pasteur ya Niangara papa Pumbalo kocha Mundele papa wana même ba 30% wana ya tikala kopesa ngote dotina otanga komoi na bite awa na moko okamwa kimona meso bolimbisanga papa na biso wana atikala jamais kolinga biloko wana na peso pourcentage ngana otonga Niangara eko simba te papa bayebisaki ye topesi yo confiance pasteur Abukama pe aboyaka pourcentage eza te baboya babiloko yana nyonso baboya makambo na ye baboya penza koyokela ekutu balinga ekutu koyokela te yango bamonaka pasteur oyo ya Niangara papa na biso oyo lelo aza na centre
Yango bozomona pasteur Kumbalo a commis représentant na ville ya Kinshasa. Pona musala munene oye asalaki. Asalela ngona accident. Alongaki na likambo na ye, maga kuma na défaut na lokolo mais alongaki. Po église wana po etelemezaki grave, bitumba ezalaki asomba bato pasi benste. Alanda ya kututa kipa ete abingana okota na buzoba na yote. Ache libanda. Po bayebaki bosoto na ye. Bayebaki. Yango alonga asisa paroisse wana. Le terminator ndenga azawana azana mawa ya mututé, azana mawa ya mwana mututé, azakutu mawa ya mondimité, etaliete, wana etalaka ete. Ba hotel oya fungoli, batu mususu bazokuta poto par-ci par-là, bayebi déjà ba hotel na ye. Azana ba client belé, neti ba ndimi mususu, soki ya $50 oiso futa $30, neti na bana basi akolbano peke, te okofuta note. Aza ko siba ye, azotala ki ngana ofuta na ngate. Yezo profite na eti. Ofuta hotel te. Mais aza ko siba. Vie terminator alingi basi ya minene. Bomoni baso bazana masoko minene. Wana nde basi na ye. Do soko zaka na chimvundu, le kote tatana mukuse wana bomona wana. Ki terminator na ezaka na bord na ye assez. Akoleko te ndoki munene. Azana ba sentiment moko pe balo yenge moko ya jeté tata wana ti bomona ga wana. Pamba te amipesa comme le terminator. Aza ko lia basi, aza ko détruire bana batu, azata na mawate tellement azana enganga. Donc Satan avanda na likata na ye, a détruire ba vie ya bana ya batu. Représentant ya Kinshasa na tango na etala centre salité. Atia garage na kati ya centre. Boyebi ba série moko na lobela ka likaba garage ozaki na kati ya centre. Ba soda ba kota ka ba kuti ba pied gauche bazo bondela, mais tellement ba ndeko ya bongisa mutuka na bango. Ba moya pied gauche ba bondela, ba soda wana ba pompaka ba gaz lacrymogène. Gaz wana e dérangea ku pied gauche moko asalaka crise. Bozo ba tawana au garage ezaki na kati ya centre. Un pasteur de l'église kimbangiste afongoli na garage na kati, bato baza kotika mituka na bango, bato musu mituka bango ekufa ezalaka wana, baza kosala ba bêtise na kati ya mituka. Donc place wana ekomaki nango na désordre moko lokola kibonzambe eza lisute. Ba bar na kati ya paroisse po mutu afongoli déjà espace na ye atiaka bakiti libanda balambaka biloko eza lokwa mwa mini bar baoteka ba jus ezangaka bacha masanga bacha miziki ya mokili na kati ya paroisse, ba restaurant na kati ya paroisse. Mama wana papa Sylvestre ko mwasi na ye azosala commerce ya haut niveau na kati ya paroisse. Bazanga mawa libanda wana bazata na 7 boutiques bacha batu batekaka. Bazana ba boutique ya somo libanda wana. Tala paroisse na biso ti libanda wenze. Dona yebite na lobata na bakonza leta basunga. Biso to ndenge nini po wenze moko koma wana ya grave. Toza na église eza pembeni biso église ya bima. Maintenant to mona batu bateka libanda te. Na kati so bateka te. Pourquoi ka biso? Et comment nango esika moko siège moko commerce. Église eza na respecté. Batu ba osala ba commerce na bango. Pour refungula ba boutique bisika mususu mais libanda wana et pour jeune moko akufa muta bomaka ye muta bomisaka ye eza le terminator. Pasteur na biso au Sirbens jeune wana kombo Ige azalaka artiste et designer abanda côté kama puta bazaye collaborer na ba mama Afki akendaka Chine soki déjà sali décor moko boye a décorer déjà à na Chine, basali yango na maputa. Azaki vraiment un grand commerçant. Alors que na Chine, azako ya ba maputa ndenge na ndenge. So ya ndoteka na ba prix de go. So bateka ka 25, ya chaka 20. Papa wana tellement alinga commerce wana fo ezala ya ye. Tellement ye azaki na kati ya makambo wana te. Abandaki déjà kwa take na papa Ige wana. Abandaki da kwa miansari ye.
Nalingala na biso na ko bango ndeni. Abandaki déjà ko bangisa ye déjà yo keba oyo zosala yo komona bandeli ya kolobela ye. Batindela ye mutuka moko noir, jeep moko noir ezwa ye kenda na ye. Babeta ye libende ya mutu bapanza ye mutu. Ba yesu ko bwaka ye kaka wana na porte à centre. Jeune wana kufa atika mwasi ye na mwana. Pona kaka na commerce wana, donc commerce wana te mezaki ya yete ekosimba te. Il faut kaka ye. Lingomba munene toza na église kimbangiste. Mais papa oyo na reine na ye vie sur Benz. Tokota na nyongo ya $1 million ya courant. Bakata ka courant l'église kimbangiste. Bakata biso courant. Bakata biso courant. Pona nini afutaka na mbongo courant te. Ye azana lokoso ya mbongo loko ya koluka. Mbongo nde mbongo pona ye maweza te. Basi ya bato ayokelaka bango mawa te. Atalaka ta mwasi te ko batate bele balela komoni nga naza porte parole ya ba sans voix. Na osunga ba sans voix. Batate bele baza kolela pona basi na bango. Na babana na bango. Viens sur ben sa talaka te ke mwana mutu o mwasi ya mutu etaliete. Etaliete. Ba hotel ne watonga wana bakimbangiste nda lalisaka bango kuna nda sibaka bakimbangiste kuna azana mawate de osala mamuda nko nzamba silika soka ko silika ala kisabo nzambe ne kasi totala ba osala makamuna nko tipo monaka tata oba longoye na Kinshasa bakenda na ina nkamba ezalaka pamba te po ba contrôler ye yazo mona nyonso wana zo sala wana eloko komelaka yete. Tomona ki na tango kimona meso na Kinshasa. Papa tuni nini. Bolingi la isa to kimona meso. Vie sur ben sa boyaka. Le terminateur a boyaka kimona meso. Abi papa se mie la iswa. Batu bazoni ma kimona meso. Mite mbozo kana ba video na boke kotala. Batu bazoni ma kimona meso. Ba ebite ki kimona meso eza mabe. Se mie la iswa. Batu balobi kimona meso. Nde papa lobi. Kimobondimi kimona meso eza matata bizelele ya mutu nyonso koyebana. Ye vwana ye ekotaki. Alobi voilà. Tellement que monike batu nyonso bandimi kimona meso ye ka mutanda oboya. Andimi kaka zaki na shwati. Vwana ye ekoti na kati. Ngana lobaka tato vwana ye ekota pona nini. Boyoka. Parti wana. Yo lingi la yo sobi kimona meso. Kimona meso eza matata. Bizaleli ya mutu nyonso ekoyebana. Sava. Moko teza ni elombe, nani kumba oyo, otuna ba oyo bayedinga. Voilà ekota. Ekota pourquoi? Pour charge oyo ye azana ngo ya mabe. Esengeli na mebima trop c'est trop na lingomba o aza kimbangiste te tata oyo. Aza na ye magicien. Aza mutu a rose croix. Bango bakotaka pona kobebisa. Bakotaka partout. Eza kobika to te ke fois na église, aza na temple déjà, est-ce que kende na église moko boyo ke kosala mission ya ko détruire. Ya wana eza parole na bango. Boto un pasteur kimbangiste. Mais aza na camarade lokola camionnette mbola camarade ya camionnette mbola oyo aza na ye oyo azalaka catcher ancien catcher et puis pe akoti na monde ya musique akotaki wana ale abandi kosiba na ndenga sima mifuni esi toboka akoma na cancer. Akoma na cancer ya mikuwa ndenga za wana. Tata mukolo bawera. Akoma na cancer ya mikuwa. Akoma maladie fo cancer eti ya nkamba yaka pourquoi? Ti aza ko chela nga munoko. Nga ba chela nga munoko te. Soko zo cancer yo ko sukisa nga kanti ke yo pe nga na osukisa te ngande muna sukisaka. Nga na ko yana ko lobela ye atinde sikwa ko lobela nga na olakisa ye, na osukisa ye. Na sukisa ya omona bakanisi kwa ngana obanga zoba lokola tata mukolo wana. Bakasi nga kobanga nani camionnette mbola. Donc ce que vous comprenez ngate
so mona camionnette mbola za fin pas na bino pas na ngati yango bolenga kaye mutu aye ko luka lobiko na nkamba ale bokomise mutu na bino osaka ba folie na ye soki awuti poto opesi hotel akome na hotel ale yo yela kaye basi ya bana bato kimbangiste ye ayela ko ba tiktokers osala ba boom na kati ya hotel ba folie bomela masanga ba whisky yango nazo kokotela camionnette mbola nde azana yebi mutu na ye donc akolinga kutu bafingete c'est mieux finga na yo bato finga hawana et puis azolo bape soki ko simba o papa SKK o nani Sidonie o Francine bango nyonso na simba etalinga te mais na papa Sylvain te donc oti nzambe na donc papa Sylvain mbanga ni kutu et lobele loko te mais Sylvain te po ya pesa ka bisika komela ka soka yekini akipaka ye basangisa deja misala na bango butu oyende ngaza wana kibonganga na eti lelo ezala kaka ye nani camionnette mbola ye camionnette mbola kibonganga na eti lelo ezala katika na mo ba kisne buzoba mike ti lelo continue ko saela ngo buzoba na bino wana ko yaka nango pa na ngati yo kasi ba kisu na manzanza na ngana ko banga ngo bakindoki ba Sylvain ba Rose Croix ba Rose Christian o na banga bango te bakindoki na bango eza na pouvoir liko na ngati e bongo yo komeka kate po ngasoki na yeli mutu eke na lobi kutu te na toucher na note tango bile bozo ya bo défendre bo santi bo grimacer nga place kanda na nge mataka na yaka siko mabe po nga za chien méchant ya nzambe na yaka mabe nyoka ya Musa mina nyoko za Farao na yaka mabe bongama bamba te kanda ya nzambe komi pele kambo tata nzambe za ko lukali kambo kambo moko ko salama banda mokile salama nano emonana te me mikolo ezali kopusana kanda ya nzambe ekomi pene tomelengela mutu na mutu azwa na position oyo ya kobikisa molimo na ye zali pamba te tozali kotonga Yerusalemi batata batikaki biso Yerusalemi yango wana pamba te makambo eza kokende na ndenge ya mabe Congo Brazza Congo Angola totikala nsima te oyo eza kolobama mokolo na mikolo kanda ya nzambe ekomi pende tosalela ndenge tata nzambe alingi tomisalela te oyo ya biso moko ekomema biso na mpasi po deja sine ezali komonana ya mabe surtout na RDC oza kolinga koyoka te peut-être kobandela epa na biso na RDC mpona nini nzambe aza kosemisa mokili na ye na bandenge na ye biso tozaka ba simple instrument nzambe aza koutiliser kobinisa misala ya moko na mpuasa ne bomona ngo bavantir makambo ezosala matina mokili bomona passer ya mokili ne baza kobimisa bango te bomona na mokili te même na ba internet bomona te ke misala ya bato ne eza kobima te bomona ngo te siko église oyo ezo représenter mokili église oyo evandi le royaume de Dieu sur la terre tovandi na nzambe mais bato ya mabe batondani kuna mpona nini mpo bayebi ke étoile eza wana il faut tobebisa topesa nzambe kanda na kati ya nkamba tobanda kosimba basi toyoka mawa te bakokota bawiski ya masanga baza komela na bango baza kodetruire mpo nzambe asilika papa asilika kaka tozonga na bowumbu 3e guerre mondiale wana eyela biso kaka mais non te ekosimba te alors botala nanu camionnette mbola ndenge akotelaki rivière Terminator botala akoteli siko mutu na ye camarade na ye akotele bato basalaka babuzoba na bango elongo akanisi loko anga na olenga ye bolanda ye tokutani procureur filme vonde awa naza awa besingombe bakimbangisa ezala bino balenda nakobenga balenda matoi balenda silala kaka na bato sebo basidoni bamama mwilu bamwasa papa soki Josa kufaki papa Simon Magangani balenda souka papa Sylvain ko touché te voilà c'est mon père c'est mon papa
na kinso ngala la de fâché na vandi ba bénédiction keba na papa Sibes balenda keba non beno matoyi balenda keba ceux qui vont foutre l'ondako ceux qui ont information auto finga masidonia moi ça nzambe tant finga moi ça nzambe za ndumba nzambe mona kite non malembe tant finga moi ça pas José za ndumba parce que nzambe na nkamba mona kite ke azandumba balenda pezaka maloba bakimbanisa bazoba ni mona bango mengai te tant kozongela ngo otika koma pasa ko na trasi na manana balenda za prudent mwana tika komba sama kamna yo mais tika komba papa Sibens tika Jospin Loanga la awa okutela Jospin oye na kini okekanga Jospin musala ngwana c'est ndumba to mene masanga to la dendo awa mela whisky awa tia encore Jospin wala petit na ngai ya mobulu petit mobulu Jospin Loanga azape docteur te c'est muta pamba balenda alala yo balenda tika komba papa Sibens finga no finga ba directeur cabinet si ba bengana yo bazo so le kimbangisi ezali papa Sako maman nana na batrasi bazo so le kimbangisi mais papa Simon Raya yo mais nabika bien que balenda papa Sibes le ngona kamera kimbangisi bata on yelo ke lelo pourtant on zo critiquer yo mona ki mona meso bon papa Simon ko nzamba mona nini ki mona nini keba ubetsa na libakute keba balenda sala makamuna ngo mona kimbangisi président ala kayo mi premier ministre ala kayo bona balenda kayo bimisa pa Sibes makamuna balenda bakimbangise bokatela ngo balenda osha balenda bakatela yo agramatos bokatela balenda apo salimba katela balemba soki balenda allez émission lobi mususu bye bye. Voilà bomone nde baza do mutu na ye ya ko finga ne papa Zako papa tu akofinga ndenga zawana mais Sibens te po mutu na ye na ba spiritualité na bango kindoki na bango baza ensemble. Alors kemba na ngai ezala mbala suka akufa lobi ezala mbala suka wana na mawate ya malade ozana wana nzoto na basi on bakenda kolinga yo na mamikina azanga mawa mamikina tayo kakata soni te ake kotika nzoto pa zoba ya mwana mobali wake ni kosiba ye mais quelle perte kamayoti mbola olali pe na mbeto pe kamayoti pe papa akoti likata na ye asibi yo mais n'importe quoi mutu azana na cancer ya mikuwa mutu azana kufa lobi ale oke kolata kombo ya koma nani papa Jospin Loanga ke ngana bimana bosila soni okansi ndenge aza wana oki mona mesi ndenge esalaki bongo soki azalaki na kati ngana tika ye mwana yo kele mawa te yo kansi ki mona mesi ndeza boza na ndeko eya na famille eza na ta na tata te po soki ekomi oki mona mesi tango tata na nga nakoya nga moko na binele bongo ye na nga na bomba ye po ye nde nani ye nda bomba ka vi na nga ye nde mokolo pema na nga pona protéger mais n'importe quoi soki nga na bimane nalingaki naloba yango obligatoire nga bika te alingaki abika te bino kokanisaka lokola nga nasala baventure bokomprendre yango mikolo ekoya. Alors vie Terminator makambo na yo eza deya na mpwasa oyo eza ebandeli nazoya yokasi nga na otiko tellement yo meki ngo otindi zoba ya kamaneti mbola akanganga monoko nga bakanganga monoko te mais ce n'est que le début. Émission qui m'a dit rien que la vérité. Rien que la vérité. Qui m'en a mis et ça la musala nango. Donc ça kanisa ke ozaka ko bomba mano, ozaka ko bomba mate. Binonde babundisho biso tozo linga te boza la pembeni ya papa. Mais tellement nzambe ayebi oyaza ko sala, ayebi tina chao wana. Bato bayeba katina balongola na Kinshasa te pour qu'il kovanda na nkamba. Nga na yebi pena oyo sala po ba longola na Kinshasa na yebi na oyo osalaka po ba longola na poste oyo ozalaka na yebi yango po ndongo za no buda papa makamoko osalaka na koya nango nde salaka pe ba longole pe mbala moko mais papa sani na zuyo akeno na nkamba
akeno na nkamba bapesi osu poste na kati ya nkamba apesi poste na nkamba mais ozo continuer ba bêtise yo moko ozoloba ngo makambo osalaka ngabo dana yaka koloba ngo ongolia livance alingalia livance sikoyo aya ko se soigner déjà aloba dana makambo nyonso tosalaka yango dana bimisa oya koloba lisuni te poza ba hypocrite makambo eza minene tango na koya lisusu ndene ayo bimisa na bana oyo okoma na bango bota na basi olongolisa bazemi ozana makambo ebele alors kimona meso ezwiyo ndenge oza wana mateya na yo oteyaki ezalaki nde makambo oyo osalaka na bato oyo okotia na bakope na yo bakimbangiste ebele bakota na kope na yo outaka pauvre mutu auta ne mboka mutu akisi moko boya na bakisi na ye deja ya mboka auta mboka aye ya eloko te na Kinshasa mokomi millionnaire na mbongo ya bandimi oyo église kimbangiste na mbongo ya passe totonga lingombe ezotongama te lingombe ezongi nsima bato ebele bakota na baproblème bato andosala na mémorial na chanter baluka baproblème basima ezoya bozosala mosala te baluka baproblème lokola bango baza kodevie nzoka moto aza kodevie représentant ya Kinshasa moto aza kodevie oyo aza koprésente Kinshasa le terminator tata oyo loye ayaki mpona kosilisa ye nde le terminator akodétruire akosilisa donc bamona lokola baye mpona kosukisa nzambe donc nzambe atikela bino temps bolia bomela bosepela mais boyeba que ata simo kimba ngani les mettre les pays en profondeur basakanaka na ye te nyonso boliaka ne kobimela bino na zolo baluka baproblème mise ezowumela ezosila te bato bazoba kaka o boye nzoka nde moto azokanga ezalaki ye mituka ezoya na biloko baza kodevie yango ezokende nango kuna kati ya lopango ya kimbangisi soutien kimbangisi bakopera na bango na ye na makanza wana ekendaka na wana makanza bakoperaka na ye soki eke wana ekiti lobi nango bakotisi susu na depo bandimi mpe bakesu basombi donc ye aza kozwa donc lingombe ezosala perte sur perte basombi epa na ye eke kota kuna bazongisa yango na depo bayesu basombi lisusu mosusu eke nkamba mosusu etikali donc lingomba boye tibomona mise esila bapapa babimisa mbongo na bango bapapa babimisa mbongo basomba nsima basomba biloko mosusu basilisa mise bapapa babimisa mbongo basomba lisusu basima biloko mosusu basilisa mise mémorial evanda po ani omona mémorial ezotongama te bato bazokale bandimi bazopesa surtout na moment na evesi bien sûr succès ya haut niveau tata bana balingi koyoka mongongo na yo po ayebaki ke oyo mpena ntango na yango akoma milliardaire ayebi ke bambongo ezokota oyo eke te baza kosala bantintani aza kokanga bambongo eke wapi ekende wapi aza kobloke asa makambo na ndenge na ye misu likolo ya mbongo grand commerçant na mbongo apasi ya motoki ya bakimbangiste si baso kofuta o nzembo boyokaka ke mingi bolie olingomba ya tata ekobimela bino na zolo kasi ntango yango yango oyo ti ekobimela bino na zolo omoka ndenge obimisa makambo na yo pouvoir na yo ya kindoki oza nango ya rose croix esili nga naye kodesoudre yo naye kosilisa yo na nguya papa simoki bangokianga die tout puissant naye kosilisa misala na yo na kosilisa yo omoni biloko nyonso otonga yo osala wana ekozika moto ekopela na mbongo apasi ya bakimbangiste yo oza kodondwa nango nyonso osala ekozika moto ekopela un vrai kimbangiste un pasteur kimbangiste akosomba lisusu eloko na bakenkeleri na yo te un pasteur kimbangiste bapasteur kimbangiste bandimi église kimbangiste bokosomba su biloko na bakenkeleri wana te po eza biloko biso topesaka yango kaka te kaka
yango kaka te kaka bosombaka te bato oke église baoluwe bakiti omona te eza kindoki tata oyo asali foli monene azwi succès azwi mbongo arenie epuis azokontinue mpe kaka okokufa liwa mabe nyonso ozwa wana bisengo ya mokili bino nde boza wana boyela bisengo ya mokili boyebi ke bolonga na bino te yango wana mpe boza kodétruire bana ya bato bokende kaka na bango elongo mpo boyebi ke bokolonga na bino te toprofite na mokili mpo toyebi ke tokolonga na biso te yango wana boprofitaka ntango na bino ekoki bakobima na mpwasa tobande na yo ebota toya na bato mosusu eza ndeni donc bana tata simoni baokiangani bozala prudent bino okenda kosomba biloko na bakenkeleri na ye na banini botika ye botika okota meme na botel na ye ekozalela bino mpasi lobi baverité na yo eza ebandela mosusu ekoya lisu ya somo kimona meso eza matata ezotika motu te okimbangisa solo un vrai pasteur akomisa akozala na motu wana pembeni na ye te nganga atikaki bonganga na ye te azokontinue na bakisi na ye azokontinue atikaka te ana ye mondimi mpe te afingaka na ye bapapa esalaka bino esengo ntango azofingaka mpa zako ale bokomisa esiko motu na bino botindaka ye bosalaka bafoli na ye tata mokolo ya ndoki yango atalaki nga nde na mokuse bona elongi mabe antuka no fona koba millionnaire po ata bato bakolanda bakotala bona na nga na bote te me na mbongo na succès yango nde bato bakolanda nga antuka on a nga ya nango pour le moment yango. Merci à tous nos abonnés. Vous partagez l'émission. Vous partagez parce que c'est la vérité. Makambo na loba awa nga na yaka na buke la mutu lokutate vérité. Émission qui m'a on rien que la vérité. Na yaka na vérité na buke la mutu lokutate. Kabo continuer ko s'abonner na chaîne pour commenter pour partager pour awa to yaka na vérité to bomba mutu te. Vous partagez, vous commisser lango bato ndenge na ndenge bo partager yango po bato yo basali mabe mingi na ngomba o tellement ba papa bakanga côté ya molimo sala nanu te ba sepela ba profiter siko ba kota basa o balingi so kanda nzambe ko mosala boko suka wa to zali ko kena suka lika qui vivra verra. La vie me donnera raison. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kibangu na longi mokili Yembo ebele mikembo banda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu na longi mokili Motika mikumba na milo banda